besoin de guerre? Est-ce que na Congo, nous avons besoin de guerre? Est-ce que na Congo, nous avons besoin de dictature? Est-ce que na Congo, nous avons besoin de dictature? Na Congo, nous avons besoin de nini? Il y a dialogue. Na Congo, nous avons besoin de nini? Na Congo, nous avons besoin de nini? Biso nyonso, nous avons besoin de dialogue. Parce que nous allons africains. Biso africains, ceux qui les gambo même dans la famille, ceux qui ont le malamu, toujours, tosengaka kokutana bokutani famille mobimba botali esika nini mabe ezalaki ndenge nini bokobongisa mpona kimia sala nini ekota. Alors eloko tozoluka na Congo ezali nini dialogue po kimia sala nini ekota. Toboyi bitumba n'esprit na bango wana ya koboma bandeko na biso soki bandeko na est bazokufa soki bitumba elungwe kuna ekomi na ouest biso tokokufa te. Est-ce que lisasi eponaka ke no oyo aza moto ya pouvoir oyo aza moto ya opposition? Lisasi eponaka te. Yango toboyi makambo ya guerre na RDC. Bandeko na ngai naza na mingi ya koloba te parce que milulu oyo toyambi nde secrétaire national en charge ya justice na délégation na yende mutu aza na message ya kopesa biso biso en tant que bakolo mabele yango tozwi parole mpona kokotisa ye comme ça apesa biso message wana boye te. En tout cas nasepeli mingi nabengi secrétaire national en charge ya justice comme ça ayebisa biso message oyo. Merci de justice, de la justice oto bana kobenga Costa Mutamba mais lelo aza Costa Mutamba te azali kaka ministre ya justice esi akoya na mpepe ya sika oya batu ya ko bayiba bayoyo bana te okonzi baloba wa mboka wayo. Merci. Tobete maboko makasi bora maboko makasi bora kwa nationale we maboko makasi bana ya Martin Fayulu oye bana ya Congo oye la mukana tombera pas la mukana tombera pas la mukana tombera pas ingeta comment on a ancien léopard baye comment on bango ancien léopard baye est-ce que vous avez très bon maboko merci na ba communicateur nyonso nalingi moto nyonso azala awa parce que toye kosola makambo ya mboka bote oyo ayoki ba communicateur bapesi deja mbela balobi samedi tokoya mobondo balobi samedi toya mobondo bote soki gase kobeta samedi. Est-ce que mutu moko ayoki nga? Est-ce que mutu moko ayoki nga? tolobaki mpona mboka oyo Congo oyo koya nazoyoka bino te. La situation du pays est grave. Mboka eza na pasi ya kosaka nango te tina université inikini bakoma okotela baétudiant boyoki te boyoki te baétudiant la jeunesse l'avenir de demain bozomona te bozomona te bozoyoka te bozoyoka te peuple nde achangeaka makambo ya mboka mboka bachangeaka yango na minduki. Nous allons réclamer la paix les samedis. Nous allons réclamer la paix. Ceux qui vont couper ta gaz, va se la nini. Ceux qui vont couper ta gaz, va se la nini. Donc, Oya ou Bondo. Tala, secrétaire général, il fallait que j'en aille sur l'élo. Ma caméra est en embouteillage.
mais samedi akozala tokotika Kabila nanga na Tshisekedi basaka na mboka soki moke peuple congolais makambo yo tobanda koloba yango banda 2019 banda braquage électoral tolobaka likambo moko tobongisa mboka lisanga totala pasi ya population omoni lelo Kabila akegoma oyoki to boyoki te omoni bili to bomoni te Moussa Laurent Désiré Kabila yaki na munduki awo nakotisa bakonde banani yeto yete yo na chango kangaka rebelle yasolo to alukuta kangaka rebelle to kangaka yete balia frappe élément Kongo sotala yo mwana chango ozali soki totelemi te mpo na kimia c'est-à-dire que biso toza bana barwandais biso toza basi ya barwandais otoboye te élément message oyo tolance kobanga te fayulu asa yebisa yo tika kobanga omoni bango nyonso baponyoki fayulu akimi moko yo akimi kisasa nyenye samedi tokozala kuna na se samedi tozala te tozala kuna na se ata sécurité bozala boyoka biso samedi tokozala na nzela pour réclamer la paix soki bino batayi depes mosala bino kofinga bato bozomona teke mboka eza na danger wana etali bino tokobundana zoto te tokobundana molimo tokobundana zoto te tokobundana mo bitumba ya Kongo bundana zoto te tokobundana molimo bitumba ya Kongo bundana zoto te ya baloyo bundana molimo Mate fayula bundaka na zoto te Mate fayula bundaka na molimo Mate ya sambo bundaka na zoto te Kaka yemba bundaka na mo Bitumba ya Kongo Nana zoto ya maloyo Bundana mo Bitumba ya Kongo Bundana zoto ya maloyo Bundana oyaya Peuple congolais, oye! Bana ya Congo, oye! Bana ya Martin Fayulu, oye! Tolobi tokobungela Congo. Tango toyaka ndeko finga batu. Toyaka koyiba. Toyaka koluka solution pour la makambo mboka. Tokomi na ngonga oyo, il faut une solution. Solution, eza mibale te. Eza misatu te, eza mine te. Tombola papier ozala. Tombola papier ozala ngo. Solution ezali moko. Il faut tofanda. Il faut tosolola. Nations Unies à lobby. C'est comme si ça dit, on va bitumba te, nanzala ya minduki. L'Union africaine à lobby, bitumba oyo, moyen continuer zote, il faut dialogue. Sadek à lobby, Rwanda lobby, Nairobi à lobby, Tanzanie à lobby, Batonio sur à lobby, il faut me battre. On a un Congo, oye! Mais Ndeko Chilombo. Tina nini azali koboya dialogue. Est-ce que bayokana kite
Nandeko Joseph Kabila baka mboka yo. Tobandi komona neti bayokana bi. Dinu wana balobelaka mikolo nyonso tomonaka te. Est-ce que bayokana kiteke mboko bakabola yango? Bona nini ndeko Félix Tshisekedi a se précipité dans le mbango penza à lever ba immunité de façon arbitraire. Et ndeko Kabila akena Goma akosala rapport pa ya nani? Akosala rapport pa ya nani? Ayamba batu ya banzambe nzambe, ayamba ba chef coutumier, ayamba bango moko bata afte. C'est le triangle de la mort. Joseph Kabila, Tshisekedi nananga. Alingi Congo te. Mais il faut surtout une intelligence d'État. Tolingi Congo et lobby et Zarandanga. Bitumba ayo to tcha ngona mutu. Ezara bitumba ya contre Félix Tshisekedi te. Ezara bitumba ko baluka ba balkaniser mboka na biso. Nyanye. Mais le lenge oyo ndeko Félix Tshisekedi azokumba mboka. Le lenge oyo azosala ba combine na ndeko Joseph Kabila. Et ça comme on a polé que balingi ba distraire yo peuple congolais. Félix Tshisekedi azosolo na M23. Azosolo na bananga. Yemoka lobi Joseph Kabila mukonzi ya M23. Bon, sikoyo Joseph Kabila ngope akela Goma. Ils sont dans un jeu. Il faut Congolais yo au téléma. Il faut téléma. Aventure, oh, il faut tout arrêter un mot. Tala, au Kabola Soudan et Bandagi Garaboui. Kabila a créé une zone tampon. On va bien en français. Zone tampon. Azanani. Azanani. C'est un ancien président de la République. Moi, le Congo, oye. Tu as signé mon candidat Joseph Kabila. Tu as lobby, Bissonio Sotondimani. Que crise les hommes à Kassi na Congo. Boto boete. Tu as lobby, solution à Moko, dialogue. Boto boete. Yemoko pe a signé mon candidat. A lobby, solution à dialogue. Mais tout le monde y a qui au monde à Goma. C'est-à-dire qu'à Kalukila qui est mort. À Kalukila qui est mort, Fungola Missouma na Congo. Kabila Robi à Kokota, la partie orientale. Olivier Kamita dans le bien au Kota na Goma. À côté de Goma, toi à côté. Joseph Kabila qui est Goma, Olivier Kamita dans le bien. Opposition non, sur le Sangana, Sima Kabila. On dit jamais. Jamais. On dit jamais. Azanani, Moupana Bagotiao. Comme les salles Kabila. Le président est à lobby. Nyanye. À lobby pour le Congo, ceux qui n'ont Kabila n'a pas signé. Pour le Congo, ceux qui n'ont Félix Tshisekedi n'a pas signé. Mais ça la biso bada badate. Babeta biso mosenzo te. Baba tamaele mabe. Voilà, moi la maele. Baza bato ya mayele mabe et makambo ndenge to comprendre yango. Na émission déjà le président élu Martin Fayulu a ne va pas opérer sa mort d'ordre dans le Congo la semaine prochaine. Oui, c'est ça, 2 ans après. C'est bien. Il y a distraction, il y a des soucis. Aussi ton Koufa, aussi ton Sofa, aussi ton Pola, on a un bagage. Et ça, il faut que les mains. Nous, tous on a besoin qu'il y a. Tout le monde va qui a l'homme. Batamboli, Moukonzi a l'homme à Yaoua, Moukonzi a Togo. Tout le monde va émissaire, il y a une africaine, il y a un Kawa. Bason di dialogue. Mais pour Nani Tshisekedi, Azali Koboya. Sikoyo, peuple Yondo faut réclamer yango. Peuple faut réclamer Kimia na Congo. Boto bote. Yango na lobi samedi to boya mobondo. Kotika na nda kute. Banga muninga na yo.
okotambola na nzela po osenga bato biloko kolia te okotambola na nzela po longola bilamba te okotambola mpona kosenga kimia na Congo na badémocratie nyonso ya monde yoka ngai bazwaka solution na nzela réclamation ya peuple ezalaka na nzela ezalaka na minduki soki koke yango wana message essentiel oyo toza nango tosula te kolobaka mingimingi te tosula te koyembaka mingimingi te tobundi bitumba oyo mais Félix Tshisekedi alingi asala makambo asalaki na élection en 2023 simulacre d'élection azo créé Joseph Kabila comme challenger azo créé Joseph Kabila comme challenger c'est-à-dire que moto nga na yokanaka ne makambu oyo bato bayebi te nasalaki deal na ye to continuer bato bayeba te Martin Fayulu oyo bafotaki ye na peuple totika ye na écart nalobi congolais fungola misu boye to bote nous allons mettre en échec ces complots. Akende Goma, akende kutana Kabila na Goma. Ozomona ngoto ekosarama. Esika Félix wakutana kaye na Joseph Kabila bakende kokutana. Tokokutana mukolo yo basango bakoloba ke tokutana. Pe toko réclamer yango. Wato bote. Yango tolobi boye. Totika distraction. Nous devons assumer ba acte na biso. Nous devons assumer au biso toloba. Bitumbo tant tozoloba qu'il faut résoudre la crise pacifiquement. Nanzela ya kovanda ndeko Kabila osala ki 18 ans. Obongisa imboka te. Ndeko Kabila tokena ba élection. Peuple a voté. Yo yokani na ndeko Chilombo tala ndeko komisi mboka. Lelo tozo subir bakeli bakutani na nanga se condamné à mort. Condamné à mort. Nyoso wana baje na bango. Conseil européen ndeko Félix. Soki ya solo nyenye landanga. Soki penza ya solo